Kasi tango tozongi na Brazzaville, le bon diminangai kolongo na Gabon, on est na Brazzaville, actualité ezalaki concert ya artiste et musicien Fally Ipupa di Cap La Merveille Aigle. Ngai en tant que journaliste, bouliste, journaliste d'investigation, journaliste à précision, na yo raté la musique nenge na latin le verbe à dire, écouter, entendre, na kenda kina luka information en complicité na organisation oyo ba sangana kiboye na pona organiser méga concert au Elekaki na stade Alphonse Massamba-Débat à Brazzaville Bondi Milangai na salaki reportage en tant que journaliste bouliste quinois na idéologie pe journaliste d'investigation culturelle pe lisusu na kobanda nanu na kotala mise en place ndenge ba instrument bazali de installer ndenge ni ba balance salamaki et puis ndenge ni ba fan ba warrior ba ndenge na ndenge o ba utaki bipai na bipai pour na concert ya Fally Ipupa di Cap La Merveille. Kasi elo mo ngani n'expliquer bino, j'étais là, je fais ce qu'on dit en latin, le weni widi wiki, qui veut dire en français je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Bandero nangai concert à Fally et Kitoko. Bon tire ba polémique on a oh Fally Salimpiaka, Fally Salimpiaka. D'abord Bondi Melangai, la police na service à sécurité sur instruction il y a autorité à Mboka balinga ki dega moko ya mabe esalamate Fally asali plein ya rosakanate kasi est-ce que vous voyez que la police a kangaki ba kulu nebele bande ko ebele balinga ba bemisa concert ba machette tout consort car pour Brazzaville balinga na bango kolekisa ba biloko wana te mingi na ba télévision mais la police sécurité esali musala kitoko na sima ya podium esala ki vide. Pourquoi? Service à sécurité na la police ba boya ki ba fana na sima ya podium po ba chaki ba soda ba policier na ba service ya bandeko na biso oyo bazalaka na ateni ya civil po na ko sécuriser pe ko tala ndenge ni minguna oyo ba olinga ba kota po bebisa concert. Mais déjà libanda na ba kwenyoso la police akangaki plus de 50 personnes na ba machette ba milangi tout consort oyo ba na ba idée ba ko bebisa concert ya Fally. So botali bien leur concert et bandaki ti Fally à kota même ba sécurité mususu o Fally kota na bango tozaki na plus de 3 unités mobimba ya la police sans compter ba service mususu o ba ki en civil bande ko ngai sécurité zalaki impeccable et puis ba empêcha ki batu mususu ba kota souwe ya ba autorité ezalaki nini ke batu ba kufate batu ba zokate bonaki plein de salami en illustration wana zali caméra nanga wana zali réalisateur nanga réalisateur de caméraman nanga o ba image ya pegin sasa na moni ba image belé bo copier ngai ba chaîne YouTube mingi ba page ebele bo tika ba journaliste ba sala misala ngala uti Gabon na yé Brazzaville na équipe mobimba to filmer to sali musala gratuitement pour na pesa bino kaka information kaka fallait sali plein na yé même la pelouse fallait sali plein. Mais souci à la police, elle a qui étouffement exalaté parce que ba tumususu ba déjà plein libanda oyo ba policier ba boyaki ba tumususu ba kota pour ba envahir les sous stade. Na okama yondeko un journaliste ozala ki no kututé ozolo ba au conditionnel. Musu kutu olelo ba kutu au conditionnel mais ozo confirmer peut quoi affirmer que Fally Salimpiaka Fally Salimple ngala muta Fally te mais j'étais là. Bon moni na salle ba interview nyonso eleka ki Kitoko avec impact na idéologie na félicité équipe mobimba monsieur Etel grandenge bosali musala Kitoko masalanga Charlemagne musala elekaki Kitoko to tikala na ndule ya Fally boza komona ba illustration na réalisateur na ngat bande ko filmer ba les à côté mais ba image ko bana na sketch ya Fally tilikolo c'était cerveau jaune yemtazaki na ngai tellement que mututu alingai ka amata mona Fally ba étouffement et salamaki ebele mutu akufi na stade ate boza ko mona kutu ndenge la police eza ko zwa kosunga mutu oyo pema ekei mutu so alembi akoyi vanu attention mutu so amoni Fally aolela la police ezo zo bango na ba service de sécurité ba on peut savoir na maboko ya ba médecin ba popoli ba traiter mutu batu bakei tala musa la police est salée. Tala musa la police est salée. Ba éviter muta kufa. Fallait na ba fan musu mona musu azolela musu linga Fally akoyi évanoui. Netika la concert Michael Jackson. Bozo mona ba illustration. Là c'est moi. Olo sala ba analyse bien.
neni conseil les kaki nini kaka critique ya buzoba banalise ya mika moko kudu non boulot ya bongo te biso 23 ans na boulot yango te fallait sali musala kitoko full yango na moi même j'étais là pegin ça ba producteur bazoloba nazalaki wona ngai moko badge nanga yango na bomoni je remercie la corporation bandeko na biso nyonso ya presse ya Brazzaville ya Kinshasa bolingo wana esali bien musala esali kitoko mutu na mutu azwi temps il y a aussi la reportage na ndenge na ye selon ligne éditoriale na ye na cahier de charge na ye yango omoni cerveau jaune tiela bango souvent quelque condensé ma lutonadio bamona que moi même j'étais là Pegin ça le terminateur de la presse avec impact na idéologie Tolek Kuna